Masolo Yakin avec Rebecca Billen de Pukuta la Charvadi. Déjà bonne année à vous tous parce qu'aujourd'hui c'est déjà le 1er janvier 2018 en fait. Pour Nabato Nyoso Bakoti Yango. Boti Kangane Sabino Kenzamba Linga Bino Mingi Linga Biso Mingi. Donc voilà Tokoti Yango. Et Bele Bazai Kinabiso mais Bakoti Yango. Déjà là je vous souhaite encore une fois de plus bonne année Nabisika Nyoso Bozali. En tout cas bonne fête Nabino. Nabandeko Nyoso Bomesana Kolanda Info 16. Toi insistera toujours beau s'abonner na Info 16. Parce que tu es la rabino ba masolo est bien en fait terrain d'habitude terrain mon spécial puis bah émission surtout ça je crois que vous c'est la rango vraiment aujourd'hui tu sais peli penza to yor bete la bino ezali li solo ya le 31 décembre 2017 journée oyo est marquée ba tu ebelé en fait ezaki un impact ya makasi ya na ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo. À l'occasion, il y a une marche qui est organisée par l'AI qui a Bassango. Numéro 1, il y a Oezali représentant à Bassango, il y a Monsieur Labé, cardinal Mosengo, à niveau de Congo, plus na Kinshasa parce qu'il habite Kinshasa. À Sangisaki, Bassango Nyonso. Nabao Baza Libanda Mboka. Nabao Baza plutôt Libanda ya ville ya Kinshasa, na province Mususu. Nabao Baza la province de sorte que Mukolo le 31 basa la ba réunir ba oyo en fait ba réunir ba fidèles nyonso église catholique pour na marche oyo ko sala que ba bengana président de la République na biso obo ebi mingi na kombo ya président Joseph Kabila pour mandat de G6 et azo continuer toujours na pouvoir et pourtant pour la population azan a besoin ya ko vivre vraiment na oezali kimia ko vivre na oezali besoin na hier à vivre na situation oyo à ko bénéficier na oezali pe ba droit na ye yango na marche wana ezala ki penda na impact mokolo ya lobby eleki parce que lelo c'est les premiers na habité tango nini obino bokozwa biso penda na ba etando eke na bino na ba télévision na besika nyonso ba téléphone partout bolanda ka YouTube na biso. Au moment où je vous parle déjà, connexion il y a 4 mais on a préféré de faire une émission. Tous les petits barozong c'est la connexion na biso pour bon na biso penza en live na ba télévision na bino. Journée à Lobé les kindengeni na ville ya Kinshasa. On s'est réveillé le matin. Programme ya marche ezalaki que tango bato ba olamuka tango ba fidèle plus ya l'église catholique ba kena ba ko sambela. Après avoir ko sambela 8h30 zaki ka la messe moko lobby messe zaki ka moko ba koti messe moko de 6h30 à 8h à partir de 8h30 9h juste kaka nde ba obi mama messe na bango liboso ya ba église na bango na ba prof na ba na loba ku ba prophète na ba sango na bango na ba curé ba vicaire et tout. Basimbi ba croix et puis ba bandi marche na bango devant ba église ba destination penza ezaki un peu bizarre ezaki ke ba kutena liboso ya église ba se diriger bisiko esenga ki ba se diriger et c'est la maki na ba église catholique bongo. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué à Kinshasa déjà lobby à partir il y a 6h il y a na bara 5h ba kondina biso ya mboka ko bange côté la kibango baleki si na ba télévision nyonso zaki kaka information okoka yemoko le gouverneur de la ville aleki bom ni mokolo yenga eza mokolo yo bato bakenda ko sambela toboyi marche et tout toyoka kuna le représentant ya ba policier nyonso yemoko mokondi na biso na kombo ya général Kasongo aleki na télévision po ayebisa biso lelo eza mokolo moko ya kimia mokolo marche oya komeko bima ba okanga e akoya na maboka la police tomona kuna bakondi ba premier ministre na biso akiti na terrain et tout déjà banda mokolo ya samedi akiti terrain po meka ko sensibiliser batu basa la marche te bandeko. C'est vrai tango likambo ezate na mboka tango kimi eza na mboka tango population juelo ko lié ko fêter pena na mokolo lelo penza to linga to fêter malamu pourquoi tout ça la marche. Donc il faut bien comprendre que il y avait un ça ne va pas oyo bango moko déjà ba mona déjà mabeko ya ceux qui te salient quelque chose te arrivé demain matin tu remarqué na l'église catholique nyonso ya Kinshasa
ba brakele bango minduki ba tieli bango mituka ya ba soda ba ma ya moto ba gaz penza o ba gaz penzo ya ba pochité ya milangité mais ba gaz y na mituka. Moi personnellement j'étais à Linikine là où vivent les étudiants na moni senwana ba jui ba soda ba koti bango na milieu universitaire. Ba encercle l'église catholique. Non seulement ça, na ba église catholique nyonso salama ki bongo ba kotisi penda ba soda ba encercle l'église catholique nyonso et puis ba jui minduki ba talisi yango liboso ya ba église catholique. Ba messer ebimi ba sango bazaki déterminé ya ozwa peuple na bango pe ba bimisa bango libanda. Mais ya ba jui bandimi ya église catholique ba sala molongo ba bima ba soda banjo bamba bango ba gaz so pe ko boake la bango ba gaz et puis banjo beta mindu ki pe ba panza ba fidèle ya ba église catholique. Or marche wana ezaki kaka pe la ba fidèle église catholique te. Ezaki ba senga ki peuple congolais nyonso o azana besoin que qui changement ezala na mboka na biso par rapport ya o ezali identité ya président na biso au mandat na esila ki ba senga ki peuple congolais nyonso a marché. Ba o basambela na catholique te ba associé na ba s'associer na ba catholique pour ça la marche wana ba senga ki d'ailleurs teni ezaki exiger la telamba maman Maria soit la ta pembe pour na bato basambela na catholique te peut-être ba protestante tout la telamba na mo Christ azali mwinda et puis ba sengi na bato nyonso ba ki mate ba se paniquer te mema mouchoir na yo mouye yango pour na bandeko bazala ke babwa ki gaz oye bande nyoko se défendre na gaz wana et tout. Mais tout le monde lobby non seulement batie ba o ezali ba soda na ba église catholique na banzela nyonso ya Kinshasa ba ju ba tieli biso ba barrière wana pona ndeko yo azitambola ka sans carte d'électeur. Carte d'identité c'est trop dur parce que moi je peux me promener avec ma carte d'identité à agence nanga, carte de service nanga et ça identité nanga, mais on a plus exigé la carte d'électeur. Nanzela moko boko zata na 10 barrières. Boleki après 5 mètres barrière à la police bokiti ba contrôler. Après 5 mètres bokiti ba contrôler. Après 5 mètres c'était comme ça hier à Kinshasa. Ba route nyo sezaki contrôler. Muto aza na carte d'électeur ti en tout cas ba soda ba sali bango mabe. Moi-même je vis dans mes propres yeux. Ndeko mobali moko je crois kazaki na carte d'électeur ti. Azoleka surtout bande komibali baza ciblé fort na ba événement boye ba journée à mabe ya ba les 31 ba marche tout temps au makambo yinda na mboka bando bazaka toujours exiger soit remarqué soit ciblé et zara toujours bande komibali yande kwa mobali moko ngambo moko na yoka passe na moté mais na yoka ki penda passi et le ezanga ki ngara na bimisa caméra na ngana zwa image en tout cas bo excuser nga po image ezate je suis en train de parler loko moi-même je vécu. Ndegomba la zanga qui carte de lecteur. Bas soda, quand je parle de policiers, c'est une autre chose. Quand je parle aussi de soda, c'est une autre chose. Babi c'est la rabiso bas soda to e ba destination na bango te so ba utara wapi pendant ba moment ya ba marche. Boromo na soda moro boye. Alati teni moro boye ko ba te teni ya zamba to teni ya nini. Soda wana arobima kaka na air ya marche. Et puis kobima na ye ezako tango abimi vraiment soda wana abimi na terrain munaka lo barato e ko angote soki lo barati swahili soki lo bara soki pe munaka zamba biso to ka angote bon tout le monde a ba kaka na ba rond-point ngaba ba tondi na ba rond-point victoire ba tondi na ba matete ba tondi na ba rond-point ipen ba tondi donc na ba rond-point nyonso babimisaka bango batindi bango ba soda wana na l'église catholique nyonso batindi ba policier ti ba policier batiki bango na ba barrière babimisi ba soda na ba église nyonso ya catholique babimisi ba soda na ba rond-point nyonso ya ville ya Kinshasa et puis non seulement ba contrôler batou ba soda ba kangi jeune garçon bazo kanga ba jeune garçon chose na carte d'électeur na oté ba ko beta yo boyebi événement eleki to moni na ba vidéo ba WhatsApp partout na ba réseaux sociaux na Libye ndengeni ba maltraité ba africain ba beti bango penza o ya lobby ezaki encore plus grave et on ne sait pas est-ce que ba soda na baza ba congolais to baza ba congolais te baza ba libanda to baza penza bana mboka parce que moi je ne peux pas
je ne peux pas oh baloba na lingala penza na koki ko nio ko lande ko nanga congolais même si la situation du pays n'est pas bonne to ebi que situation mboka eza bien te mutu nio sazo luka alia na sima ya ba occasion net ya ba marche boui ba soda ba profiter ba lia mais ko profiter ko lia na bango ezaki ko profiter ko yiba parce que soda ya Congo ce que tikeli ka privilège na likambo moko o kaka soda wana asali mabebele a profiter na mabebele. Basoda wana, je vous dis, bandeko bozolanda biso penza depuis Info 16 partout bozali mingi na poto bino penza bo mesana olanda biso avec moi Rebecca la Servadi et ça linga très mal comment na basoda wana misato basangeli jeune garçon moko basimbi o ezaka bangondo ya basoda et puis façon ba beti moi mobali wana je crois que moi mobali wana place azonga qui en tout cas ceux qui a occupacité ceux qui a lali na mabibité ceux qui azaki ndenge nini je ne pense pas ceux qui peut être za bateau yo baza d'abord à lire à bien et puis situation vieza mabe suka moi mobali wana peut être za liwa pour ba betier na niveau que ko kota te yo muto ba omona musika batali sibino so ba moni bino botondi ebele po bobo luka bobo défendre ndeko na bino congolais o bazo beta pa ba sodo to e ba ressources na bango te allez ba balu sel bino minduki et puis bo panzani ba banzo beta minduki likolo bo panzani lobi kaka ba policier ba tsaki kaka garde à pamba. Ba policier ba bandi na bango garde na bango malamu mais et coïncider arriver aux environs de 20h à Kinshasa il y a eu une grande pluie ne saliko et comme asiko copie ya ba policier. Moi j'avais une émission dans ma j'avais une émission en direct na ba chaîne na biso ya Congo na Horizon 33 en rentrant vraiment mes chers amis na moni penza ba soda ya nzala ba policier ya nzala ya Congo au lieu ba contrôler ba kitisa ba contrôler ba sengi carte ba lekisi bino mais comme que oza na carte te ba sali yo même scène ba beti yo ba kangi yo ba botoli yo biloko so oza na carte na yo ba obomelo moto et puis ba sengi yo mbongo ba café est-ce que mboka oyo mibeku ezate on s'est dit bon to kokapo kangamte mati quand même tant otozala wana to luka toujours to collaborer na bandeko nyoso balanda biso libanda mboka net ba Patrick Ndombasi depuis quelque part na États-Unis d'Amérique to collaborer na ba Zoé Kiambi to collaborer na ba Patrick Valence yo kaka en États-Unis to collaborer na famille Mobimba Pukuta weza en États-Unis to collaborer na bandeko nyoso là je vois bandeko nyoso ba mesana Rolanda biso hein tout au long de l'émission je crois que ba kombo oyaka na otanga kombo pas si sali congolais pas si ça la biso tisiko parce que to bomi moto congolais bomi na moto linga ki ne problème te pona journée à lelo ezaki journée à fête les premiers senga ki to fêter na ba famille mais les 31 ba tracasser peuple congolais makasi soda o bakitaki na terrain pour ameka un peu ko assumer sécurité ya congolais soda wana e ko beta congolais pe ko boma congolais soda wana aye lisusu ko yiba congolais moi mukie o azwaki na pasi ya kozanga mbongo kuto ya kozanga mbongo kozanga salaire ya moi mobimba ya ne mobimba muto a économiser pena pour lelo a fêter na bana soda wana tracasser lisusu peuple congolais na même journée à lobby ayibi mbongo ayibi téléphone ayibi nyonso bandeko babengi biso batuni biso mituna balobi soki ba kondina biso ba moni ke ba ki na problème te et que mboka ezaki bien pour ni batika ki peuple bandimi ya catholique ba marcher parce que marche à l'obéza qui marche moko ya osala bimpakate ya qui marche chrétienne ezaki bien dit c'était la marche chrétienne basenga ki bandimi nyoso batambola minimum momemi bible na yo simbi chapelet olati elamba na yo ya mo Christ azali mwinde elamba na yo ya mama Maria elamba na yo ya Angelou donc olati pembe obimi na balabala malembe pas de désordre ozoyemba na titi ya prière to marcher titi na destination mais pour nani batinde biso basoda c'est que va se rendre compte que mboka ezotambola bien te peuple congolais zo souffrir là on ne sait pas biano wana peut-être bino bato bozolanda biso bokomela biso ba message toyeba tomoni susu bandeko babengi biso balobi mais Rebecca Bilendo biso na ba quartier na biso awa ba pandi basoda ya même kutu toyoki na matete
babeti kire moko boye masasi penza kira quoi sur place ba pandi bandimi ya catholique ba mama légionnaire batu ba bandi mbangwa wa donc so bozaki bande ko bolinga bo kapasi ba misusu kuto esika ba kei moyen te ba misusu ba kangi bango ba koti bango na ba jeep esika ba memi bango to ebité ceux qui mboke zaki bien est-ce que ba kondina biso ba kokai ko agir ainsi ba kati population connexion na butu ya samedi na 21h potokota les 31 ceux qui mboke zaki bien est-ce que bangai ba kata penza connexion to sola na WhatsApp te to sola na message te réseaux sociaux bloqués pona nini ba kati biloko ana nyoso ceux qui mboke zaki bien mais erba tuni mituna wana bon to zupe biyano nango et pas ya bakondi baleki na ba écran po ba ebisa biso que boye ba que mboke za bien situation nyoso za malamu ceux qui mboke zaki bien te mais babimisa ki calendrier électoral te yango bomoni calendrier za déjà pour cette année 2018 ben élection za l'année oyo bozala bino kimia eloko ezate ba kondi ya mboka pona nini bo privé congolais na oezali marche chrétienne marche elinga ke sale le côté marche elinga ke tambusama na attitude chrétienne na attitude moko peut-être ya revendication ya ko rappeler peut-être mokonzi ya mboka ke papa Luka au respecter peut-être constitution au respecter malobana yo po déjà au lekisi une année ya mandat na yo déjà au bisoto accepter. Et c'est une façon ya ko rappeler mokonzi ya mboka mais tango yo baye ko kotela biso susu ezali pasi lisusu leto fêter to fêter na tracasserie to fêter na kimoyibi ya basoda kimoyibi ya ba policier na biso nyoso wana pasi ya ba policier nyoso lelo penza bakozwa yango penza na ezali ko kale bandeko ko yiba bandeko ko yiba en tout cas ça fait très mal on a beaucoup à dire mais au moins toujours quand on a journée à l'élo, je crois, après cette émission, tous autres quittent sur terrain. Tout coup, on a bandeko bazon na terrain, ba ibisabiso bazo fêter ndengenini. Journée à l'obine à l'élo les kindengenini. Je crois que vous allez peut-être remarquer, même habillement de Rebecca, il y a un qu'on s'est répété dans le terrain parce que je vais descendre sur le terrain juste après cette émission. Et je crois que vous avez chaîne Nabiso Info 16. Mais si vous avez des remarques à faire, si vous avez si je suis par rapport à un message Nabiso Alelo, botique Nabiso un message Nabiso site Nabiso Info 16 de Lingarabino Mingi. Je suis là, Rebecca Bilène, de votre présentatrice. Nazala toujours un peu dans le Labino Bamasolo et qui n'y a bien. Là, je vois bateau Bazolandanga depuis Bruxelles, depuis Europe, je vois le nom m'a encore échappé, mais je crois dans l'émission prochaine, Nangaï vraiment beaucoup de penza mabanga na bino na kangi mingi mingi kaka descendait Simo Kimbangu depuis quelque part. En tout cas, Bambote na bino belé Patrick Ndombasi babi chéri ya mutu hein botika ena mutu nae Patrick Ndombasi, de gros bisous à vous. Et je vois aussi ma famille Pukuta. Et pourquoi pas la famille de l'Info 16. Et puis, image qui est derrière la caméra. Aaron Lubamba, qui est aussi derrière la caméra. Naba émission Nyoso Bolandaka. Yemoko Tonton Mwinga Mobali à Syrie. Maître Nelly Mwinga Mwa Boboto. Bandeko Nyoso Bolandaka. Bisous en tout cas. Bon continuer kolanda pe bo s'abonner pour maramoyo to aussi lisango tina suka ya oyo. On veut bien se rassurer qu'il y aura sûrement les élections et puis peuple congolais a se retrouver dans l'action nyonso parce que peuple a les lignes là social les até pas si ba fait les kamabe. Au revoir.